Voilà, merci. Bienvenue dans l'émission Réalité Yakin, montre-moi chez nous. La émission Montre-moi chez nous, Réalité Yakin. Il y a l'autre, Ambelibino, Azali, président et responsable à Makambo Etali, commission na Kinshasa, Makambo Etali, à chaque vente, il y a ma parcelle. Il y a Bengamina, il y a Bengamina, Kombo, il y a président Hussein. L'autre, Tozana Hussein Agency. Tozana Hussein Agency pour na tosolo na moko président responsable ya ba Hussein Nyos tout bomona kana banzela ya ba fondation wana tozana numéro 1 na yango awa abetela biso ndenge nini lekaka po mingi ba kosami azana poto ko tinda mbongo basomba lupango ba kosiye mutasali ba tourna bomba aventure to metozomona na sima ya papa Hussein ba tebele azana poto atindi mbongo me ba yebanite azupe lupango jour ko ya fandi jour ko ya makambo esili puis Hussein Agency ezo aider ba fille mère na ba maman veuve donc et commis ONG lisusu ya munene o bato belé bazo bazalaki informé te me boye ba ke banda lelo Hussein Agency et commis ONG ya munene ezo aider ba maman bayokola misala ba maman baye ba ko sala nini baye ba ko zwa kwanga baye ba ko zwa lipa vraiment sans plus tarder to solana yemoko président na bango tout papa Mbote papa ngai boni bino oui kimezali boni bino pe biso kumisi nzambe kana eto kana na nzambe musana biso kana ndenge oloba wana papa lelo toye komona yo toyoka ko kaka na sango oza nani osalaka nini bayimboka balanda yo bayoka yo tozosololana nani we ezanga Hussein Agency musala na ngai za immobilière construction pe lisusu naza na kati ya encadrement de veuves et filles et mères. Parce que pas c'est ça, très surtout pour l'immobilier, ndaku kosomba lupangu, ndaku kotonga parce que ngamo wana za architecte, mana monanga yangwana et to swana biso na lokuta. Ero wali bosu ezepa na biso, to swana na lokuta et l'honnêteté c'est là. Munduki na biso yangwana. C'est ça. Vraiment théorie que tu sois au soin na lokuta yo moko za architecte makambo belé mais makambo ngope mingi musala na bino ezalaka vraiment na réputation ya bien te mingi bafingisi musala yango mingi bazalaka kaka koma mwa nzete mwa eloko moko bakenda kovanda na ngambu mais yo tomoni ozwi maison ya munene boye donc oza vraiment na oza à l'aise na siège moko batu bakoki komonela yo ezaka kaka pona makambo yango ya agence bien ozwi maison opona makambo mususu d'abord tozwi yango pona agence pona sérieux d'abord pona agence et lokuta pe leke belé omoni makambo loba lokuta eleke belé na côté ya immobilier lokuta eza na ndenge nini biso tozwaka te ke yaka na mbongo ndako eza te makolo biso osalaka eloko wana te biso sikoyo tosala boye mutu soki aye aza na besoin somba ndako kozwa ata ndako ya kovanda ya koluwe aye akomi epa na biso atuni biso toza na ndako soki eza te tokoyebisa ye boye pesa biso bavouloir na yo bayavouloir qui veut dire nga nalingi ndako na ngai ezala 3 chambres 4 chambres ou bien chambre salon lupango eza clôturé place o mai eza boye nyonso vouloir na ye apesi na dire oyo aza place oyo aza de façon ke alongwa ya azimbongo na ye ya transport atikeli biso ye azongi na ndako biso tolukeli ye tobengi ye mbala moko ayozwaka ndako esili est-ce que oza limité kaka pona commune ya Mongafula esika bureau no ezali bio travaillaka partout ate donc nakoloba nini na Congo mobimba so olingi oteka na loja na okende so mpenza olingi oteka na bakongo omona nga mpenza mobimba na nga so olingi oteka eloko proprement c'est-à-dire oza na mikanda na yo oye opesi biso mikanda to contrôler avant totia na marché lupango wana ekosala une semaine te toteki na biso mikolo yo euti koleka tozomona ba commissionnaire ebele ba ou bien ba agent mobilier mingi bazokotaka ba prison mais yo toyaka kaka tokutaka yo ozalaka yo kutana na ba risque te non risque na swana nango c'est parce que naza na ba conseiller juridique yo baza brandé ngapona ngapuke nateka na lupango liboso lo liboso eza nini natali mikanda après avoir kotala mikanda tozwi na pesi ba conseiller juridique ba avocat nga bake ba contrôler so tokuti opposition tobwakisi lupango so tokuti lupango ke elingi eteka mo eza succession toyebisa bino batekaka succession boye sala boye soki osali yango te totiki lupango
mais ceux qui bosali yango na ba norme ne l'état sengi mbala moko to teka lupango moye bakanga biso ezate parce que biso to sona na lokuta pe to telema na nzambe. Vraiment, c'est la vérité, Balobi, la vérité reste que la vérité. Hussein Agency, excusez s'il vous plaît, ezali agence moko ya munene ya makasi, o esimbi bypass, esimbi Kinshasa, esimbi Congo, ongetetela uzana loja, o bampangi ya bakongo bebe kena matadi wapi boya batu, donc batu to yakatanga bino nyons tout bo contacter Hussein Agency avant to kota na makambo tali fondation ndenge zo aider ba fille mère na ba mama veuve opesa na nu ba coordonner na yo batu bakoki kozwa yo ndenge ni so mutaza na posa a contacter yo après émission ou bien muta contacter yo aye ba ndenge nini ya kozwila yo. OK, biso mutozwa biso mbala moko toza d'abord na WhatsApp toza 664 jours 665 jours 24 heures tozala 665 jours et kanga marate et na 665 jours wana 081 780 36 48 wana numéro WhatsApp 081 780 36 48 090 77 45 200 426 excusez 426 097 510 41 66. Vraiment, pour na Facebook, bababilo comme mususu wana pe ezali. Na Facebook et toza na page na biso Hussein Agency. So betika Hussein Agency okuta biso. Soki OK na Instagram okuta Hussein Agency. Très surtout WhatsApp na biso nezo pesi numéro boy. Tola la te HPK na WhatsApp okuta nga rapide ke na Facebook. Vraiment papa Hussein tokosi na likambo o etali sikoyo fondation ozo sunga ba fille mère na ba veuve. Nina e bananu ko sala fondation ezana no mokumba oyo ndimi ko mema. Mutu o azalaki na nzala na ye, azalaki na souffrance na yo bengo bité, yaka to kabola souffrance wana nga na yo, yaka na dimine nzala na yo. Papa Hussein na nini oyo yozozwa ou bien na nini oyo yozo gagner pondima kozwa charge ya bomo. Merci papa. Pour na batu anu biso tangi ba veuve na ba orphelin na ba fille mère die des orphelins. Mais tango na yokuta ebele batu basali ba orphelinat eza poke bango bali ya bango moko. Ndenga na yako sala encadrement de veuve et fille mère. Maman aza veuve, aza na bana na 5. Na 5 bana na yowana, yo zueli moko omemi na orphelinat. Atikali na 4 aza na eloko lesa bango osala eloko te nde na monaki soki na ye pa mama na bandi ko tuna ye mama e ndenge oza na bana no 5 okosala nini mpona o assurer éducation na bango nde ba mama balobi poke na assurer éducation na bana nanga ifunga mo na teka comme na teka ka mapa obakiseli ngaka quelque chose de kolo nango mbala moko na kobokola bana nanga e wana nde eyaki na mutu nanga ndenge mundela alobi ke nakoki kopesa yo mbisi olie mbisi esili mais de préférence ko apprendre yo ko pêcher nde kozala malamu nde nasalaki na bango nga na bokola bango te nazwa encadrer bango avant ndika epa na ye na ndako na ye naki na muki oyo naza nango nabakiseli ye na oyo azosala de façon ke bana na ye basala nini bakola namoni na orphelinat mwana moka 14 ans azwi siko bazwaki mwana wana bakene na orphelinat akezwa zemi encadrement eza wapi nde eloko na boyaki yango wana siko nayebisi nzambe nga na ozele pa bato te o nga na opesa na pesi na nga kaka na ozele eloko moko te mais mutu ya koya nsima na nga ke papa lokola bapoliticien na besoin ya base ye ifa asalela bango apesi bango na obi fiche ya papa ya mamo yango aza na bana na ye aobokola bango aoluka boye opesi ye nga na opesa o base mobimba mais soki olingi oyede bato wana kopesa nga na maboko te eloko nga na boyi makasi yango wana parce que nga vision eza bonzambe naza musulman Hussein wana eza pamba te naza musulman tango koya olobi na nina pesa bato wana quelque chose na romema yo moko ozwi na maboko na yo obengi mama kombo nani boye opesi ye tozongi nga na yo
Mais c'est pas dit que ceux qui ont passé Hussein quelque chose na oboye. Na oboye ate. Mais oyeye pour qu'on peut sabatouana kosimbisa ngate. Eloko ya ki pana nga yango wana et muke on a uzwango na agence nanga nde na kabulaka na bango jusqu'à présent aide des athées et puis na osenga aide ye pana ngate na senga ka mutaya na eloko na ye mbala moko aye apesi bato wana pour que tentation et ate parce que mbongo eza eloko moko mabe tango mbongo ekokoma na maboko na ngai belé et koma na obeta lisolo eyepe ngamo na nyokwami na linga ngote na posa ekende directement pa batwana lifuta o nzamba ofuta nga eleki o batwana ba opesanga osala kandenge nini po kutana na batwana ba mama ba fille mère ba mama vive bozana ba date venu ya ba réunion normalement nazana ba représentante ndenge nazana na 9 sites na 9 wana nyoso ba konzi na bango bazana ba fiche na bango mokonzi na bango aweyesa bango lokola dimanche oyo so nzamba sungi na osignale yo tokende na okepesa bakaye na okeyolo na okoma na kauka na pesi bakaye na zongi na yolo nord na pesi bakaye na zongi nezo na pesi pe ndamba bakaye nga na zui mutu moko apesi nga azate muke o wana bon biso esala pasi soki osali olobango mais nakobunda kaka o nga na zui nakopesa na nga so mutu akolinga batalango yo za journaliste ya maison oyebani tango koya awa so mutu aza na besoin nango tozwa tokenayo ofirme omoni ndenge ezosalema mutu apesi mbongo na ye directement ki apesa na boko nanga mais nasala kango ba réunion na bango dimanche so nayebi ke na oya boye nayebisi mokonzi na bango nake na kokoma kuna epa na bango dimanche ona ozala kuna oyelandi na ozala na kimwenza na obunda nde bongo muke message nini opesa na ministère bien ba partenaire oyo bakoya kosangana na initiative oyo pona bosunga bato ebele msusu bokasi na yo eza pona kosunga bato 50 bien 100 mais bango soki baye msusu makasi na bango bosangani kosunga pe bato 1000 appel kozani bien message nini kopesa bato ya mitema malamu pe bato mbongo na ministère ouais ministère na oyebisa bango boye liboso nanu aki ministère balongola nanu mutema oyo ekozala nini mais naza na posa na bango baza mutema bonzambe na sens nini lelo ndenge toza lelo mwana wana ndenge azonyokwama ya kopesa neno nzambe azongisela yo mais soki oye na makanisi yo partenaire ou bien mutu alingi akaba yaka ndo okaba po ke nzambe afuta yo eloko ya liboso mais soki okoya okaba po ke bazongisela yo par exemple bavote yo etalinga te baya bazwa aide baede batu basunga bango ministère na biso etala bato baonyokwama vraiment na parcourir na Kinshasa na moni 80% bato baonyokwama mingi eza ba mama veuve na ba fille mère c'est bon mona pokwa batondi asokole ake na bara pamba te eza souffrance na mibali o baza ba méchant basundoli mi basi na bana vraiment nazo senga mutu nyonso ya komona oyoka message nanga aya ye moko soki aza na tana 10 000 francs aye na lakisi ye mutu apesi ye lifuta eza ya ye eza exemple eza lokola na tindi oke journaliste gloire papa ke esukola na yo kisolo mulunge osiriki elinga soki osukola kolinga osukola na nzoto na nga te o nayoki nzala nalobi papa biloko olia yango oyo otomboki ata otomboki vraiment olinga kolia osala transfert na libumu na nga te eloko ona osenga bango wana na pesi bango bolamu yango wana baya osala po ke nzambe asala nini afuta bango soki oye yo soki pe oye te yo parce que nga na olukanga moko te voilà merci tokomi na suka ya émission na biso ezaki réalité akine montre-moi chez nous lelo toyokola sabino pa ya papa Hussein bureau na ndenge nini ezalaki toyambaki to sololi totalisi bino oyo yazali tomoni escroquerie leki mingi pona ngai na lingaka bino ba fan pe ba bone na biso mingi na lingi te bozala escroquer na lingi na tika bino na maboko ya mutu oyo ya malamu soki atoza na poto za na États-Unis oza wapi soko pesi mbongo na yo ya salaka ba copie wana na bato misika souvent donc okozala l'aise okozala déçu te ya ona yaki boyoka kaka na basangwa na kosola na papa Hussein lelo abimeli bino na bilili ezaki yanga plaisir ya partager message oyo na bino papa Hussein okopesa bambote no na mibale misatu ba o ba olanda yo po tenga na komi na suka ya émission na ngai ouais mbote na na opesa na conseiller juridique nanga Augustin Kitumbu ya nanga Yassine Botonga Logani Longala
Jean-Pierre Basanga Likoke na bana nanga nyoso Aminata Zaina Mobochi Abdusalam Botonga bana nanga nyoso Libota Mobimba vraiment nzamba zwa lokumu. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de nous suivre. Le plaisir a été partagé, tout plaisir était le nôtre. Derrière la caméra, je vois hein, mon ami de tout le temps, c'est lui qu'on appelle Sam Vangu Cham Cham, le fils préféré hein, de papa Martin Vangu, mon pasteur. Wumela le maestro pasta ya Bwania. Nabo sanité, Montréal ilisusu. Babi mikolo bakana nga na rouge babi synonyme puissance na mona lisuka la sima ya caméra na mona Faustin Mukendi babi FM Faustin Mukendi, je t'aime beaucoup mon petit frère. Bambo tebele na ba maman Jeannette na Bundes, bambo tebele na batutu bazuli baku ya kolanda émission on a besoin te ba mapasa na nda kutimba na nzuzi ba wana ba petit ya vie Sam talakaka talakaka. Donc batutu libande ya mboka ba Gibel Toulé ki mututu ali kosomba lupangu vraiment copie yangoyo manière rapide ya kosunga fondation ba numéro za affiché au bas de l'écran et kosunga bino soki bobengi pona bozwa et yano ya malamu Hussein Agency makambu na ebite bureau ya boye bazui wapi banda to koma otambola to mona ka bango kaka likolo mais vraiment tout ça na Hussein Agency black te musalezo salama oyebwe bureau informatisé makambu tout maya malile mela makaba kanda ya mokonzi za wana kiti ya wana donc yemoko yewana kiti ya bokonzi kindoki vraiment babi kindoki toujours kati na nkolo thérapeutique toujours Sam Vangu. Merci Faustin Mukendi toujours FM toujours